pour na bagolo bazuli baku en tout cas bozala mitema ya kokita code 16 zoya album oyo place bo benga les padres impoli yango wana pa koyemba kolega mikolo donc impolitesse na liboso yango wana koyemba kolega mikolo yango wana babenga kate impoli aza mal entouré po tozotinda yemba makasi ndenge wana yoka mawati asala batitre kumba donc wana koto wana bo continue ko zabiso ben poli pa koyemba makasi ya kosakana te koto wana kotika ngote bato bazotalanga bolimbisanga patron na sala album lo album odi eza na banzembo moko incroyable eza na ba texte moko oyo eleki babiloko ya sala talasko babiloko le roi le padre sala. Encore une fois, awa izana ba analyse intelligente, toza ko pesa toujours ba information selon ndenge toza ko mona na réseaux sociaux. Bande ko nazo la sabino clip moko et puis toko salela yango analyse selon ndenge to salaka, mais eza toujours makambu o ezali code 16 album ya Ferregola. Avant la sabino clip yango eza Mark House ngana kutuna nanu bino bocha na commentaire. Bocha na commentaire Mami Sadiki Novice Biongo bandeko nango bolingaka vraiment analyse ya kitoko bochela ngai Irene Mabweni pe bochela ngai ba point de vue na bino na makambo za koloba parce que na lingina tuna nanu question moko Ferregola bimisi dynastie ayembi na batu ebele retombe ya dynastie eza nini oyo ekoya kobangisa batu na code 16 nini nde akoyemba oyo nanu toyoka te eza point de vue nazotu na nanu ava boyoka eloko oyo nazotia sika boyoka yango et puis tozozonga kala mingi te na ba analyse mais en tout cas na kolinga na yoka ba point de vue na bino boze ebele ozotala ngai botia ba point de vue na bino boyebisa ngai na dynastie oyo yuti koleka ndenge balobaki bakoyembe ko cartonner ko sala ba makambu malgré mupiko kosangana ya batu ebele résultat nini tozwa oto koloba tozwa ki résultat ya malonga alors à part ça sika na noti ya bino sika nini clip yo sika botala yango et puis to solola ayo za place ya ba analyse kitoko en tout cas bozala mitema ya kokita code 16 zoya album oyo place bo benga les padres impoli yango wana pa koyemba kolega mikolo donc impolitesse na liboso yango wana koyemba kolega mikolo yango babenga kate impoli aza mal entouré po tozotinda yemba makasi ndenge wana yoka mawati asala batitre kumba donc wana koto wana bo continue ko zabiso ben poli pa koyemba makasi ya kosakana te koto wana kotika ngote bato bazotalanga bolimbisanga patron na ngana album lo album odi eza na banzembo moko incroyable eza na ba texte moko oyo eleki babiloko ya sala talasko babiloko le roi le padre sala pour na bagolo. Alors bandeko boyoki déjà avant que tout kota na kati ya analyse soki boza na commentaire ya kotia bo commenter kaka tokota sika na analyse ya musuni na ndenge ya kosakana te oyo eza Mark House communicateur et puis musicien ya Jet Set ye alobi album eza koya akoyemba koleka mikolo donc selo ye nano ayemba koleka mikolo te ya mbala oyo nde akoyemba koleka mikolo alobi babengaka ye impoli akozala impoli po akoyemba koleka mikolo bozoka deja ye moko aza komema polémique à la con polémique oyo eko permettre kutu te eza ko susciter ta mutu te akende ko somba nzembu nde polémique azo mema azoloba album oyo eza na ba texte onanu batu bayoka te ngai nazaka ka koloba ko répéter ba parole na ye selo bino tango azoloba koyemba koleka mikolo ango nani parce que Fere boche azana 50 azoke 51 sika bato ya mikolo eza bato baza likolo ya 50 ans donc soki na koloba tamusa koyemba koleka baleki te po abaza ko cible nde mikolo c'est
oyo tango toyebaka mikolo mikolo eza bato déjà mingongo ezokende na konini ezokola mingongo ezokola koko na biso Jano Bombenga ndenge azali koyemba kala na lelo akoyemba su bongo te azokola Koffi Olomide pe akoyemba bongo te Wera pe akoyemba bongo te Jibe pe akoyemba bongo te ba vie na biso oyo ba awilo ezala vieux ba vie ya Zaiko bango wana nyoso baza ko cibler bango bakoyemba koleka bango sika ba soki bandi koyoka ndenge balobelaka koyemba c'est une voix alobi bakoyemba il faut chanter plus que les grands ba grand ba mikolo donc mungongo ya fere bakomi ko comparer yango na batu ya mikolo bakomi ko kima ba jeune fere akomi ko kima compétition ya koyemba na ba jeune jeune koleka ye eza fali aza leki na ye jeune ko par rapport na ye eza ba héritier eza ba Fabregas ba bina filé ba Inosbi bango tu Mark Auzi aza ko kima bango akimi compétition ya ba grap tango bazolo ba fali aza grand et pas balo kwa kanza bazolo ba fali aza grand et pas ba Claudicia bango sika bakimi bitumba ya héritier bazo benga les professeurs bakimi si bitumba et pas ya ba vieux papa Bomenga vieux Bomenga banani bazo mema bakomba na bango et pas ba ya nani Luciana de Mingongo ba papa o Mingongo na bango eza susu ba Mingongo donc ya ko tiana compétition à lelote ndeska bango bazo kende pourquoi ndeko na biso azo kima kote kuna akimi réalité ya ba yembi tango azolobela ba texte sika texte yango aza ko comparer yango na banani pe parce que ba texte biso toza ko zela o toyokaka texte ya kitoko héritier aza côté ba texte aza makasi sika texte yango azo la comparaison na nani parce que dynastie ezalaki groupe ya bato ebele mutu na mutu azo mema mayele pona ko mema eloko ya bien dynastie epesi biso ba texte nini so to comparer yango na banzembo lokola novelas ya Fabregas nani ezala pe Fabregas ezala pe nani oyo ezala ya héritier bozui nini DL ya héritier bozui de la République tango bazolo bela ba texte est-ce que bakoki bakozala na hauteur ya banzembo wana question ka naza komituna parce que eza makambu bango moko baza koloba bazomema comparaison ya ba texte wana aponi mutute metango ya mingongo alobi baza ko comparer ngona ba akoyemba koleka mikolo metango ya ba texte akotia comparaison na batu nyoso sika toza kotala kaka code 16 nanu pe bimite parce que toza awa maloba na kaka nde tokoluya nango kosalela analyse surtout na banzembu oyo fera kobimisa sika soki to bandi kotuna akobimisa mukolo nini date wana pe baza koloba te baza ka koambrie batu tangu fala lobaki album ekobima bimaki héritier bimi ezobima kaka fere nde ya ye ezokende ba 1 an ba 2 ans baza ko annoncer kaka album eza koya te résultat nango bino moko boyebi ndenge ekendeke na suka makambo ezalaka bien te avant na continuer na ngina signaler bino ke Inosbi aza toujours na proposition na ye na ba décision ya kobeta concert na Grand Paris Arena le 31 octobre 2026 quand il y a des petits contretemps pour faire face nango peut faire l'arrêt à billetterie mon soit pas annulation exacte nandenga ba site donc au tout bomona qui ezande effectivement il y avait des choses que à huis clos ba équipe ezo arrangé et tout et en gros bomona qui ke batie annulation na site parce que quand on arrête la billetterie il y a pas un autre mot au bako remplacer nango et tout c'est la communication et donc moi je pense que batba retenir que comme je l'ai dit précédemment notre date est maintenue. La seule personne, la seule page crédible koya na ba info pour relancer ma campagne, relancer toute la machine, ça sera chez moi. Donc batu le concert n'est pas annulé. En tout cas, les concerts na olobat. Soki information ana eza ngande ifona ya na suka na lobake. Le 31 et le kita toza date nini lelo. Toza le 17 août. Le 17 août na lobby batu bazela ba information presque 50 jours. Na page nanga. Encore une fois, Azako informé na ba mélomane nyosa la bonne musique, boza la décité, boza la découragé.
aza kokende kosilisa ba problème yango azokende poto déjà lobby kokende kosala ba finissage ya signature ya ko renouveler concert na ye kaka le 31 octobre oyo na Grand Paris Arena. Encore une fois ba mélomane à la bonne musique bino ba amoureux ya Afro Congo bino ba sepelaka na Inos bi na niveau ya Paris, Belgique, Allemagne, ba Suisse bino tout bandeko ba Luxembourg bo se préparer à conséquence parce que Inosbi aza tellement déterminé que concert wana et kozala jamais annulé, il faut betama. Alors on a aussi un abino ba amoureux à la bonne musique, bo zala toujours prêt au koyoka la bonne musique ya Inosbi, notre leader, notre tigre. Alors bandeko tozongela ser na biso oyo tozobenga Virginie Manganga. Clip yango na tiaki awa mena ebite soki ekiminga pourquoi Virginie Manganga azoloba déjà ça lobi plus de 4 fois que faire gol azoya kosolola azoya koloba akoloba kopesa maloba ya sika alobi ça fait longtemps bato baza kozela ya loba oyo ngana yebi na sortie médiatique ya faire gol nyoso en général ezalaka ba raté mingi na lobi nyoso te mingi ezalaka ba raté. Pourquoi ezalaka ba raté? Parce que d'abord il ne sait pas parler, azana langage facilité ya kolobela makambo na ye. Muto aza koloba rêve na ye, eza kozala na ba Gaulois. Pendant que héritier ba fali groupe à génération na ye, rêve na bango eza ko beta musique eyokana na monde entier, mais ya ye eza kozala na ba Gaulois, ako s'exprimer nini. Tangu fallait faire azakoya, azolinga koloba, azoloba la poisson. Qu'est-ce que vous attendez de grands, de bons na makambo akoya nango? Akoya koloba nini? A ko annoncer concert place à ko annoncer. Ce qui est déjà placé batu ba beta et que vous allez na effet malongate parce que tu as place à plus de 40 000 personnes et place à plus de 20 000 personnes faire des en difficulté ya kotondisa. Alors place à 40 nde akotondisa. Question toza komituna. Alors sortie médiatique naye akoya koloba nini? Encore une fois mutunyo saza kolanda ba sortie médiatique nyose ya faire rigola eza ba azako bima koya toujours na idée ya polémique. Soki akoya lokola fali ndenge ayaka na ba nini na ba sortie médiatique naye toko sepela ya trop parce que kozala eloko liboso to mona faire assez respecter na ba plateau. Akoya na média nini? Et pas ya Bosolo, et pas ya soki ya nani ya Gauthier, soki ayekuna, et kozala di déjà vu. Faire soki bolingi aya na makambo ya sika. Akene na ba plateau oyo batu ba meseni na yete. Place ba kozala capable ko pesa ba question ezala teke place ya ba camarade. Yango bozomona place ya camaraderie faire azakoya avec beaucoup de bassesse azopesa ba information avec beaucoup de bassesse ça koyeba ke aza grand aza mukolo aza na ba 50 ba langage na ye ezata musuko vexer batu ndeko nanga na komi na suka na kopesa ba détail makamboyo na émission mususu toujours na katia ba analyse awa avec Gilmas. Bon partager, bon commenter, on est ensemble.